Bonjour Bandeko. Eh, Pona boba ebingai, boyebi ke na yaka awa pona l'éveil de conscience et changement de mentalité. Donc, na ye pona ba likambo mo boye wana vraiment zo sala nga pasi et puis eza ba constat na zo sala. Na hina tuna nanu bino bandeko na biso bo baza na bana mikie. Bon, ba mama, eza pe ba koko biso ko to ba koko boye to ye bananu. Na hina ye bananu. Avant que ba téléphone ezala. Toza ko distraire bana na ndeni. Avant que ba téléphone ezala, avant que ba smartphone ba nini ezala. Toza ki na ba moyen mususu oyo ya ko occuper bana. Na moni kaka ba mama mingi ba komi kaka okoti na ndako batu ezala mindele ezala batu mwindu. Ba kamati téléphone ba pesi mwana. Donc mwana ya bébé abotami kaka sikoyo bozi ata temps ya kovanda na ite kolakisa ye makambo te bokamati téléphone bopesi ye akomi kaka téléphone na téléphone akomi kaka na téléphone soki olobi otuni o te napesaka ye bopo atika biso makelele ba mama biso nyonso toboti bana na epoke wana tobotaki bana batelefone ezalaki boye te mais tozalaki na baoccupation ya bana ba mama bazaka su na temps ya kovanda na mwana boye te kosala na ye mwa je kooccupe mwana ou bien kotangela ye mwa livre ou bien epa na biso ezalaka baproblème baeloko neti lisapo oza koexplike mwana aza moke oza kozwa temps na ye mpo ya kosolola kolakisa ye oyo eza bien te oyo eza boye te tokomi kaka likambo moke kaka telefone na maboko ya mwana bapesi ya mwana bana bazokola makambo mosusu eza na telefone wana eza bien te bamama na bapapa bomoni mikolo oyo makambo ebele komi kosalema oyo eza na etike na biso te oyo eza na tradition na biso te oyo eza na bacoutume na biso te soki oyo ozokamata mwana wa mokie ananu mokie okamati telefone otie na maboko azomanie telefone azokota na baplace oyo akokota te parce que ye ayebi te akofina babouton afini bouton boye afini bouton boye afini bouton ake kokota na makambo mosusu mwana moke oyo ekoto ya age na ye akoki kotala te nazotuna ntango bopesaka bana telefone wana est-ce que de temps en temps bokendaka kosurveille mpo botala soki mwana azotala nini en tout cas ezosalanga mpasi yango na yenga vraiment tosala mwa réflexion mpo na éducation tozokende wapi na éducation mwana moke soki ya 2 ans soki ya 1 an et demi déjà aza nanu moke bosi bokamati telefone botie na maboko wana eza telefone na ye nalingi te botika ye ya kosilika atikala biso makelele donc sikoyo moyen ya kose débarrasser na bana ekomi kaka kamati telefone opesi ye parce que akoya po atia bino makelele te na foyer momeme komi so okoti pa batu papa na telefone mama na telefone bana nyonso na telefone dialogue ezalaka nango su na ndako te baexplikaka susu bana ndenge ya kovanda te bamama biso na bana basi mwaye ovandisa mwana mwasi biso tozalaki mama avandisi yo azolakisa yo makambo mosusu mpo yebi ke eza avenir na yo ntango kokola voilà ozala na éducation ya bien oyo ekomi éducation tokomi kozwango kaka na telefone. En tout cas nayebi te qu'est-ce que vous en pensez soki idée wana ya telefone eza bien tokomi kopesa bana batelefone mpo na batikala biso makelele nazo comprendre te na ngai kaka na partage na bino mwa likambo parce que eza kotrote ngai depuis longtemps nayebi ndenge ya kolo mais nalobi yango kaka nazwi ntango loba nazwi ata ntango nazala bien te mais nalobi kaka mpo boyeba kaka ke eloko wana tomeka kokanisa mpo na makambo ya telefone wana parce que na telefone makambo bien eza ya mabe pe ezali ya mabe kutu eleki ebele déjà ozokamata mwana azomisanisa ye na écran miso ya mwana depuis aza moke eza kozwa baproblème dès ke aza nanu mwana moke miso na ye mutu na ye sikoyo réflexion na ye ozala ndenge nini mais réflexion na ye ozala basé na makambo oyo azotala bozwa ntango ovanda na babebe ko ndenge tozalaki nango na kala ovandisi mwana okipe ye ndenge mama okipaka mwana ndenge papa okipaka mwana voilà
yango wana kana ngai nayebisa bino nzambe apambola bino mpona mokolo lelo tokutani basi